Voilà, merci beaucoup. Na komba tata mona pe tata Molimo Mosantu. Ah, tozali na paroisse Bonde de Kimbangu. Na direction provinciale na kata paroisse. Boza komona limbile za kozika tozali na kit. Mais mbule sali foudre ne moto zikisi mbila na kaka sikoyo. Yango tozali boso na biso na quelques journalistes puis ba croyants kimbangiste. Bonjour Mbuta. Bonjour papa. Tout le monde est venu au salé na kata paroisse ezali nini? Ezaki pe ndenge nini po ebana ndenge nini? Tozaka kala en pleine action ya culte. Fakinde azali kobeta défilé ya suka. Ne kake moko euti likolo ebeti kaka mbala moko nde tozali na kati ya tribune tomona kaka ba surveillant ba yeko benga biso balobi na sima ndako ya papa secrétaire kake ebeti wana bo pelisi moto ya munene na kati ya paroisse la limbila yango toyei mpona kolakisa yango wana tozali komona moto monene ezali kopela ezali nde kopita malembe mais ntango kaka kake wana ekoyaki nde yango nde epelisi moto wana. Voilà, merci beaucoup. Nino koyebisa bakimbangiste mpona komibatela yango wana batata mpe bamama bakimbangiste touti koyoka mateya oyo papa devera accent bambudi auti kopesa na biso soki tolandi malamu mateya oyo ye auti kotangela biso mpe na makambo oyo bauti kozwa na lokuta kana makambo yango kaka oyo auti koloba na biso nde yango oyo ezali komonana yango ngai na yo tata mama kimbangiste tomibongisaka libela mpo baevenema minene boye soki ekutaki to mpe yo tata mama kimbangiste ozali ya kopetwama te ekoki kolokota yo place ozalaki to mpe okei na bakimbangiste mpe baoyo bazalaka ke oye na kati ya eglise kobimabima ezalaka malamu te soki eyaki boye ekuti yo to mpe na se ya nzete ezwi yo okoki mpe kokende libela. Voilà, merci beaucoup Batata Bamama, c'est la direction provinciale de la presse qui Chouapa, papa Arsène Lokela de la presse information qui m'a Chouapa. Yango toza ko esa bato ya bande ko na biso na kati ya province ya Chouapa pe na ville ya Bwende ete ozali événement uti ko sema biso sika ndenge tozali na kati ya paroisse yango to biso no ete mbila uti ko zika na kake e bete na kati ya paroisse malgré ezu ata mutu moko te ezu kambila. Voilà toto bino banso bambote bisika bozali na komba tata mona pe tata Molimo Mosantu. Merci.